Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakane tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana li solo moko, papa nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Papa le des shows, beta li solo nanga pesa conseil, na yo kape conseil, bako pesa nga. Mais problème ezani na kata li solo oyo. Li solo oyo, moi sina mobali bazo wele la jardin d'Eden. To solara na bino oyebi ba terme ndenge to boucla pour ne pas déranger les enfants. C'est-à-dire, moi sina mobali bazo wele la mbetu. Mais quel est le problème? Zala branché na pesa o ba détail. Mais avant na pesa o ba détail, to zangite ko pesa ba mbote na biso na sponsor officiel ya des shows d'Enar TV. Ngo yango la Godé, maman na Sisina Deo Paris Défense. Et ça là yo bien côté aux amis, mais pourquoi pas to pesa pe ba mbote na Balandignon soit des shows d'Enar TV. Nzambalo la bate la bino na mabota na bino, to kuta na to solo laka, to beta li solo. Li solo oyo baloba na mokili, comment dirais-je, bakolo baloba tambola na mokili, omo na makambo. Landa des shows d'Enar TV oyo ka makambo. Ya eza na omba histoire ezalaka déjà na mokili, mais ezara net ba rappel tout ça là, parce que des fois to zabat. La révision est la mère de la science. C'est ça. La révision est la mère de la science. Bisope na mokili esenga aka révision. Esenga aka conseil. Conseil na via mutesi la raté. Problème ezaboy. Papa na biso bazo wele la mbetuye na mwasi na ye. Sadi bazo wele la jardin d'Eden. Likambo jardin d'Eden elinge bomalibala. Yoka problème eza na kati. Papa lobi de show tozaki na province ya Bas Congo, RDC. Bobenga yango Bas Congo, Congo central. Tozali na Congo central RDC, na yaki kozwa musala na niveau à Kinshasa, par rapport nde na banda otanga, na zwaki musala na Kinshasa, bref, abalaki mwasi na ye na Bas Congo. Avant bayana mwasi ne na Kinshasa, papa atikaki mwasi na Bas Congo, abandai kokendo sala boulot na ye na Kinshasa, plus les études. Mais au moment où akendai kotanga na Kinshasa, achaki fille moko zemi, babotaki na fille wana. Tant baboti na fille wana mwasi na Bas Congo ayebaki te. Bref, tango ayaki kosenga ke bango nyonso baya ko vivre na Kinshasa, amemi mwasi na Bas Congo aye na ye na Kinshasa. Mais papa lobi de show na yebisaki mwasi na nga ke ndenge na kendaki maamba musala na Kinshasa, na lingaka fille moko kuna, na pesaka ezemi tobotaka mwana. Papa lobi de show, oui mwasi na nga azalaki choqué, asepelaki nango te. Oui, ezalaki situation oyo dérangeaki ye, mais andimaki pe alimbisaki nga. Ayebi mwana nga o nabotaki ta ona kendai Kinshasa, ayebi pe situation nyonso ndenge elekaki. Bref, tango ekosenga bavanda na mwasi ne na Kinshasa, babimi Kinshasa bango nyonso. Ba vivre na Kinshasa du fait que mobali kaka ne ba moyen monanaki, ayebi si mwasi na ye na osepela toke na biso ko vivre na Europe, bana pe bakendo profiter na éducation ya Europe. Bref, baye koya na France. Bamemani bango mbale baye na France. Kokoma na France, mobali akanisaki akobeta cop azwa mukanda na mbala moko po babanda mbala moko vivre. Or masolo ya France, cop a mukanda ezalaka te, il faut boire kangunda, il y a des procédures à faire. Et chose grave, lokola bakotela kinzela Italie, et sengi babima en fait, et salaki ke babimi Dublin pardon. Lokola bakotela kinzela Italie, et ko sala ke babimi Dublin. Bande kwa Europe baebi problème à Dublin, c'est-à-dire il faut oser la procédure Dublin et si là ou soit il faut baebi sayo ozonga na pays au côté là qui okendo boaka ngunda kuna. Bref, le quoi bon ba côté là kinzela ya Italie baye na France pour ba préférer ki baza na France. France epesi rejet. Epesi rejet bozonga kaka na Italie, bokende ko boaka ngunda na Italie côté bo côté là qui. Bref,
mobali amonaki lokola ba kope wana ezalaka te ya kobeta kope ya kanisaki ya kobeta kope babula Kinshasa okobeta kope bapesi yo kando bandimba amo bulo mobali amonaki lokola bakozela biloko wana nyonso ya ba procédure bangunda ba mambo ebele ayebisa ye mwasi na ye tikala nga nazongi na profiter na continuer musala yo soki ozwi mukanda bongo ala longue obengisanga pona okoka te totikala na otolanda ba procédure ndenge balobi tout ça il faut kozonga ba Italie tout consort bref mobali aye kozonga na Kinshasa mwasi atikali na France na bana mibale mwasi tanga atikali na France Dublin ebimi bayebisi ye zonga na pays outaki Italie kendo bwaka ngunda kuna mobali abi de show na tikela ye mwasi nanga carte visa nga lokwa na ke Kinshasa na chela ka mbongo lokwa azana bana ezaki debi balia ka mbongo na muke tia kozwa nguna mengunda ngope esimbite ebimi Dublin baye ko garder bango bakomi ko vivre kana ndinga ba associé ba comment dire ba association pardon ndinga za ka ba association baza ko encadrer yo ti olandela ka ba dossier bref le temps na mobali azonga na Kinshasa aye ko sala ba démarche mususu à la longue aye ko sala plus ou moins après 8 mois alongo Kinshasa azui visa ya États-Unis d'Amérique akei ya ke na États-Unis d'Amérique yé pa bwa kingunda kuna ya États-Unis d'Amérique oumela kité 5 mois seulement parce que monaki lokwa yé pas ça déjà na visa ya Italie soka lobia ya na France akoya kokota na même situation Dublin que sa femme il a préféré changer pays ake na États-Unis kokoma na États-Unis 5 mois après ndenga abwakila kingunda na ye comment dirais-je résultat positif ba pesi ngunda bref papa bandi ko vivre na États-Unis du fait qu'a déclaré ki bango na kati ngunda na ye et ko sala après quelques temps encore aye ko landa bango awa na France a déclaré ki bango abimiseli bango ba mikanda na bango makambutu ndenge ezalaka aye na France azui mwasi na ye na obetelo rapidement azui mwasi na ye na bana po a déclaré ki bango na ngunda bwaka ki na États-Unis abimiseli bango ba blo na bango ba mikanda nde babimisa kuna tout consort bref aye na France azui mwasi na ye na bana mibale bake na États-Unis d'Amérique lisolo eza awa question eza papa lobi de show to vivre na mwasi na nga to umeli déjà ba umeli kuna ba umeli mais question eza ko s'imposer ces derniers temps ye na mwasi ne ba oyoka na esu bien te papa lobi de show mwasi na nga to salaki na ye mwa ba dispute muke mwasi a répondre ye azongiseli ye histoire ya kala ou ele kaka tango mwasi azalaka na ba Congo soki na Congo central ya botsaka mwasi na Kinshasa tango bakenda na Kinshasa nde mobali ayebisa mwasi vérité ndenge nazali na Kinshasa na botaka mwana mwasi alobaka alimbisi mais lelo problème ba na ngonde yangoyo yango na beteli oka rapidement lisolo to ya kokoyamba mona motuya ya problème eza awa papa lobi de show mwasi nanga to yeko discuter lelo après plusieurs années bambule belé mwasi azongiseli mobali na ye réponse mwasi azongiseli mobali na ye réponse alobi voilà problème a motuya eza papa lobi de show to sali dispute na mwasi nanga mwasi a rappeler mobali obotaka kuna kotokenda na Kinshasa yebaki na limbisa yo mena bosana te ko limbisa za ko bosana likambo te voilà dispute baza na ngwango mwasi akomi na ba comportement bizarre c'est-à-dire mwasi akomi ko s'afficher différemment na mobile na ye papa lobi de show mwasi to komo vivre na ye même ata tozana mwasi boye na ndako na mbetu mwasi azola na mbetu lokwa libanga toza mwasi azana mbetu lokwa libanga soki ba discuter mwasi alobi so kende na yo eloko ni papa linga loba na kati papa lobi de show comment okiko vivre na mwasi na ndako bozo vivre na mwasi lokola libanga c'est-à-dire mwasi soki bake na niveau ya jardin dedans soki baza na niveau ya mbetu yo ebi makambo na oloba kote wana c'est-à-dire soka komi na besoin ya mwasi na ye mwasi alingi te mwasi atie ciseau mwasi azola na mbetu lokola libanga oyebi libanga soki batie libanga boye likolo ya mbetu eninganaka te c'est-à-dire mama akomi lokola libanga yoka nafungoli parenthèse rapidement pour comprendre oyebi ba problème ya ba lit conjugal eboma mabale ebele basi ebele basala pe ba erreur boye mabale kufa yaya wana ezalaka bilei ya bapapa oyebi soki déjà bakomi ko croiser yo kuna
c'est-à-dire il y a quelque chose. Et ça, à peu près, ça va blo ya ndengwa tout ça ba émission ya boyebele. Ba mama bino mo boloba ke soki komi ndengwana, c'est que moi ça komi na ba penser ailleurs. Na ebité ba mama bino mo bobengaka awa tant tout ça là na bino ba émission en direct. Papa zo réclamer ba vandi na mwasi bolingo eza lisusu te. Mwasi akomi na idée kaka ya koluka ke aluka problème po abengana mobali na ndako. Papa bi des choses du fait que ba futaka bana na compte na ye yenda azana ba gérance wana nyonso ya mbongo. Tout elekaka na maboko ne mwasi akomi na tendance ya koluka mobali asala mabe po abengana ye na ndako. Wana ndenge histoire ye. Mais chose grave, papa lobi bazana programme ya kokende vacances na Kinshasa. Mais cette fois-ci ceux qui bake vacances na Kinshasa, ya komi na idée tant ba okoma na Kinshasa, abotoli ba passeport nyonso po yenda asalaki yango, eza mikanda yenda deklaraki bango, akobotola ka passeport a mwasi na ya bana tout, akimi azongi na États-Unis d'Amérique, atika bango na Kinshasa. Voilà autre ngai to lo bangwane lo ni yoko lo banakati conseil ni yoko pesa bato mibale. Mama aboyi mobali aswa, aboyi mobali na ye atafuna ye, bakomi kola lokwa mibali mibale na mbeto. Mama zola lokwa libanga. Mobali akomi komona ke olie ya bengana nga na ndako. Parce que mobali akomi na tendance ya koluka a chasser ye na ndako. Papa lobi ba tendance na ye komi ndengo wana, akomi koluka kotsa problème, lokola ye azozwa bambongo wana. Abandi ko sentir que mobali fois kende po ya tikala ye moko. Papa na boule na ya komi ko boule soki bake Kinshasa, azuka ba passeport akimi azongi na États-Unis d'Amérique, atike na Congo et bongo ya zonga na États-Unis d'Amérique ye moko. Nini ba weleli jardin d'Eden. Moi c'est a rappeler ye mabe na ye, moi c'est a che ciseaux, papa bi de chaud, moi c'est lingi sou na simba ete. Yaya. Webi kamba jardin d'Eden. E boma mabale ebele. Na olinga ba mama bandeko nyonso bo olanda lisolo. Bo pesa conseil na kati. Nino oki koyebisa mwasi pona ba comportement wana ya kotiela mobali ciseaux. Basi ebele bazokotisa ba dégâts na mabala pona problème a ciseaux. Yaya ciseaux. Ciseaux epanzaka libala. Ciseaux epanzaka libala po jardin d'Eden ndezalaka bilei ya papa. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Jardin d'Eden eza bilei ya papa. Jardin d'Eden eza bilei na biso. Sko yo soko boyinga na dame, bona odame wat. Tant on ke dame libanda dégâts bandi ba désordre bandi. Yango papa lobi des choses. Moi si tola ne na mbeto akomi lokwa libanga. Ciseaux a croisé. Et Dédé akomi na esprit. Akomi na idée barrière pensée ya koluka problème bima po ya tikala. Na bana po ya tikala na bozunion so ne boyebi ezalaka wana ya sima bana tout consort ba on pe na États-Unis kuna ba pesa ba mwa ba mbongo mo bezaka mwa ebele ndenge papa lobi yango papa azui boule soki bake vacances na Kinshasa abaka ka ba passeport akima na ngwa zonga États-Unis po ya boyi ba bengane na ndako abela AVC ba bengane na ndako azwa ba souci pona mwasi o yemo ko abengisaki na États-Unis d'Amérique. Toza wana conseil ni yo pesa na bato mibale, conseil ni yo kopesa na mwasi, conseil ni yo kopesa na mobali. Conseil no eko za très important, komela biso na commentaire. Kobenga par téléphone te, comment conseil na yo na commentaire, ata so okoma page. Comment kaka esa elo te. Merci beaucoup oto ngai to lo bango wana papa na biso azo regretter. Papa azo lela azo vivre na mwasi na ciseaux. Mwasi na mbeto akomi lokwa libanga. Yaya to chanze. Soki eza baka eza kati na bino jardin d'Eden epanzaka libala. Jardin d'Eden nde esalaka mobali ake koluka libanda kende komeka mwa mike libanda. Tanga okende komeka kote bamekaka te balambeli mobali tangawisi mobali alangwe. Mobali akimi na ndako. Oyo aza na matoyi ya koyoka sai nini? Oyoki le plus important to ana besoin conseil, pesa conseil na bato mibale mwasi na mobali pesa bango conseil. Parce que bango nyonso mibale balandaka des shows Denar TV. Yango papa lobi des shows beta lisolo wana biso to kolanda ngo to kotanga ka commentaire o bato ba kokoma. Conseil ni okopesa bango. Maman pesa ye conseil, mobali pesa ye conseil. Elo ni oki kolinga balanda comme conseil. Yaya, tant to yaka na ba émission bo toza besoin ba sage, ba conseil na bino eza très important. Yango moni to sengaka toujours conseil. Pesa conseil ekosala bien. Voilà autre ngai to loba pona papa na biso yango wana le plus important kobosana te, partagez votre émission ya.
Vous partagez à émission, c'est très important. Tout sunga pe bande comme sus. Partagez émission en cours des shows. Étalama partout, tout avancé, tout zoama solo, tout longola ba erreur. Benga des shows Denar TV na ba sujet bien. Numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp pour ozwanga. Appel WhatsApp même numéro. Pesa biso ba sujet bien ou ekomelu ekomela ba misuste to betango. Et que ça la bien, aimez commenter votre émission. Ezala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bonchi, bah émission Ezakoya. Puis sa réponse. Ciao.